L'autre ici, bien sûr, comme de là 2, 3, ça c'est normal. L'autre c'est qui grande sœur na biso. L'autre c'est qui ndoto. Aibi c'est que bon les mingité. Mais après si biso un mois, monto oya salié bongo, yepe akolanda. Faut bosangisa bana wana. Oyo ba ye alingaki neti ke ya kosala biso to bomba bana to présenter ka bana mibalo ya zana bango selonta biso eza famille officielle ya Shiko to yebi bana nyonso ya Shiko. Mutualité misunga yo moko misunga tokate mutilinga la tezake yo moko misunga nga déjà na sadere nela sabe na koki na nga Turquie Suède nga na Suède mabe na sale fo na kamala dina bela kaponga na sina sadere la pétrolière Grace Mandela. Voilà misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grace Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesa meli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpital nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. Amutu sa kundami ndeto bandiko ka keba asaki na bamanzaka ana mukongo asa na mwa po na loboko a mwa trace ya rouge ezali neti makile kanga maki ba biloko andengwana. En plus côté azali ko vanda mo ba soupçon pe ezali ke ba loka ba voisin ba yoka ki mwa ba makelele ke bazo menacer Shiko na ndako. Ça coûte mo bulu na bana quartier na la police mais la police tango a commis a ko comprendre Shiko que donc c'est entre les deux familles. Bango tabakenda oso bango na kasaba expliquer ki bango bien vraiment situation ndenge ezate na mona ki la police a ko s'excuser non bo excuser biso vraiment muto kutu place to oyo to kumo weyo akufa ki aza muto yebi donc to ko sala kutu erreur moko awate. Se détendre na ba weekend oyo yango chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te po bazali kotumba
taba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya 2 fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe na eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto kasi chez Djonga 2 ezali kofonga kaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir il y a 16h 5h, samedi à partir il y a 12h 5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Djonga 2 okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181 chez Djonga 2 awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolana nde awa c'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup Nabalandi ya Fimbu na Fimbu. Bonjour partout dans le monde. Bon, l'émission Oyo Landa News avec la vôtre Josmania Malika, autrement appelée la Wakandaise. Quand tu baki tout ça là toujours Moussa na biso place makambo ezali tokenda toujours koyeba qu'est-ce qui se passe ni nezoleka. Merci beaucoup na batutu ba soutenanga de loin ou de près. Nazo profiter ko pesa ba meilleur vie nanga babi toza na mois de janvier to continue toujours ko pesa ba meilleur vie. Les sénateurs Paolo Tudilu babi ba bonane na yo. Merci beaucoup à toi la luxueuse Ferne Mamanko. Merci beaucoup salon de coiffure W Star Barbershop, équipe soudée de professionnels sans locaux Yabino Yangwana depuis Londres. En tout cas, merci beaucoup awa tozana katia kitambo lelo Malika zaki na Luanda yakipe matanga pulu l'écouter nga kuna mais comme pe tolinga toujours kolandela toujours toyeba nini ezoleka soki nunge salamaki toya pe toyeba parce que bafana Malika pe bazana posa ba mona pe Malika na famille na ba nini o ba oloba tozana famille ya pululu awa na kitambo lobby ba rumeur etambola ki ba vidéo et circulaki paga et salamaki ba soda ba koyaki ba bunda ki bitumbe salamaki donc yango lelo na ye na yamba pe moko ya bango o azande ko ya pululu ya moi sina ya mobali tout mais quand peu ko solana bango ba expliquer biso en fait qu'est-ce qui se passe o le barna la maman qu'est pas ça donc bonjour maman. Oui bonjour. Bonne santé. Santé dans moi bien. Voilà. Toza pena de kona biso ya mobali o aza grand frère ya pululu. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Yeah. Bon, tout na santé parce que déjà ton bois na ba stress ils ont paraître déjà maman lelo toza awa pa na bino toyeba mais depuis mon we ya kufa déjà ba kundaye je pense que nanu pas soukité nanu pas polité mais tozo mona ba caméra zo zalaka kokota ko bima ba journaliste bazoya donc ça dure makambo ezo continuer kaka kozala na ebité bo expliquer biso liwa ya pululu nanu sai bino nde nini. Liwa ya pololo esali biso tema mabe soki ozomona bacaméra bajournaliste bazokota bazobima seki makila na ye ezoganga nano oui makila ya pololo ezoganga mpo nano ezwami solution te abi ke akokufa kaka ye moko te moto mosusu nde alanda wana eza maloba tikela ya bino bandoto azolotisa bato bandoto azolotisa bato yango makila na ye ezoganga Air News ozomona ba journaliste bazoya Air News c'est ça donc bandoto pulu la zolotisa bato est-ce que bandoto wana ezozala eza solo na bandoto ngo ba ezolo ba manini parce que public bazana posa ba comprendre parce que jamais mutako kufa boya après na simana ba makambo ezala belé bandoto ezolo ba nini est-ce que bozo contacter ba scène na nzambe boboye ba ke makambo wana eza vrai l'autre site c'est comme de la 2 3 eza so normalité à l'autre saki grande sœur na biso à l'autre saki ndoto haibise ke bolele mingi te mais apesi biso un mois mutu oyo asali bongo ye pe akolanda alobaki yango alors l'autre susu kaka même ndoto à l'autre sunde ko moko après troisième nde à l'autre si moko haibise ke livi na ye eza na kimia te mais babanga te bana na ye baozala bien
atangaki kaka bana 8 azana bango combien azana bana 10 voilà atangaki bana 8 abi bana ni baozala bien mais atangaki bakoma bana te ayika le 8 bana wana bobanga te bakozala bien baovivre bien nakati omo mukie na ndoto atangika bana 8 donc c'est que ceux qui tobito comprendre koko azaki na raison ya koboya bana misusu pour azana bana 10 mais na ndoto azolotisa bato ke bana 8 40 baozala bien bana 8 selon Moué voilà biso toyebi te soki alobaki bana wapi soki atangaki bana koko soki atangaki bana koko te voilà toyebi te po ye azolota mutu ndoto eti ngai aloti na loti te po nameka ko classer bandoto yango bato o alotisi bango mais alobaki kombo ya bana te alobaki pe kombo te bana ya mama kingani alobaki yango te abayika ya mutu moko akolanda mais babobanga te bana nga baozala bien po ye alingaki bana ne nyonso alingaki bana ne bazala bien ya yango abayiki bana na ye baozala bien atangaki bana mama moko te nini te toyebi te soki bana wapi soki mpe eza bana koko mpe baoza na kati wana soki mpe bana koko baza te toyebi te. Merci beaucoup tozonga na loboko na ngai ya gauche grand frère ya Pululu papa tongi toyeba mais qu'est-ce qui se passe tozo comprendre te Pululu akena kimia te Pululu banda bakunda ye ba makambo koma ko bima bino moko bezo besala bino ndeni tombo zo mona bato datu mama bazo kota bazo bima juste ka pona sujet ya mutu moko o esi bokunda kiye ezo sala bino ndeni. Oui maman journaliste justement yango moni loko mo petite sœur alobi wana limbola yango bien tokomi ko nasuka awa ya kokunda avant kutu kokunda Moué déjà mutu na mutu kopesa bazo ya kotuna biso te bandaki ndenge nini le tango zo expliquer mutu na zo kota doute et puis koko ye moko tango zo pesa biso explication azo yeba na ba R azo préciser ba R na R tel asalaki mouvement boy alalaki R tel ko liwana na ko remarquer ka kufi R tel siko ba R wana zo pesa bon biso toza l'état te po ba makamusu esengaka l'état nde mutu akosala yango alors avant que tokoma na niveau ya l'état tozo komekana kosangisa ba idée na famille tobimisa likanisi moko tokomema pa l'état sans que tozala likanisi wana moye tokoma na étape wana ezali te tozo kozwa na baelema par-ci par-là ndenge ezoya po mutu akomi na ndako 1 heure alali 1 heure 2 heures mutu akufi c'est un peu flou. Donc yangwana osomona tout le temps ba journaliste ndé petit sœur à lobby donc c'est que makila ya mutu wana evandina noté pemina noté. Voilà, c'est un peu flou. Nazaki na question mon ngena tout non préféré yo répondre ngo. Totala ki interview ya mama Salaki à lobby donc ba sokola ki chiko na morgue ba mona ki ba sina ba manjaka et puis boy na bonjira zaki torturé. Biso to yebi que na ndenge ya famille soki ndoki libanda lingi ali aya na famille mutu po ali ya mutu et c'est un mot de passe ya famille na bino moko. Bino mo fo pesa ordre po mutu libanda ya azwa mutu wana. Mais bino moko sikotongo bo mona ki ba yebise bino ke ba mona ki chiko na basine ba manjaka. Est-ce que bosala ki forte ya ko luka ko yeba avant non ba kunda njoto nayi? C'est ça, liwa chiko vraiment soko tali famille siko makasi bato bazaka na nzoto tozana ba émotion. Pour mutu bova bozala ki naye tongo nango boyoka kufi mutu azalaki bien en bonne santé tozwa ki même pas makasi ya koluka kozana idée ko yeba ke non tokena totala nzoto mutu azana etani na tout cas place wana tosalaki yango te tozwa ki tan wana te alors biloko wana nyose bandi ko bima mutu sa kundami nde to bandi ko ka ke ba azalaki na ba manzaka ana mukongo azana mwa po na loboko mwa trace ya rouge ezali neti makile kanga maki ba biloko ndenge wana en plus kota azali ko vanda mo ba soupçon pe ezali ke ba loka ba voisin ba yoka ki mwa ba makelele ke bazo menacer chiko na ndako alors yango tozo bondela mama koko mama yoza mwasi na biso okoza pe innocent za mama kamusuta mzo yebilika moko te ke omona ki ke ba sayan to ba bandi ba kotela bino na ndako ezali kambolo ba clair oleke ko montaka ba pièce moko do monter pour déjà ba intervention ba interview ezo sala différent koto lobby ka yango meti lobby yo loba chiko alalaki okutaki alali na boye mais mukwali boso loba na fsa zaki ya mwana alalaki mwana na boye mais lobby alalaki boye mutu elongi na se donc ezo zala mo mobulu vraiment tozolo bango bianga na loba oya keya zaki mukete mama famille toyeko yeba su munene na chiko tanto comme na stade Vélodrome tanto tozotala bandeko artiste na bino ba journaliste ti bozoya yango ngala banda ko yebisa famille na banda kala muto tozana za mukolo chiko
na kobeta mwa lisolo moke mbala moko na mekaka kosala ngala mama leki wana mama aboti shiko aza na voyage abengi nga bima ozotika leki no makambo azosala ya bateatre azosala neti kizengi ozomona ote nga azosepela ofatika mosala wana nga mpe nazalaki mwa flu na bibo tukafuna loba natika eloko wana yaka mbangu nakutani na leki nga bishike biloko ozosala ozojouer neti handicapé ozoyeba te ke bato baza na baetat bakosilika nao babia vie tika ngani nazala na susi ya bato wana nalingaka bato wana société na biso yeba bake baza na valeur nalakisaka valeur nango ke bango mpe bakoki kotravailler place wana yakocomprendre ke no petit na nga azosala eloko moko ya mikolo azalaki grand vraiment. Voilà, parce que nauti koyoka badur na yo lobi même baparent na bino bazalaki kondi babandeki kokondima te que non Chiko aza motu munene. Donc cela veut dire que non même tindenga kufi malgré boyokaki basine esalaki na nzoto wana bonégligaki yango moi te que d'autre part bato basuspecte ke bino mpe famille wana kati ya makambo wana pour que koyebisa bino déjà que Chiko azalaki na batrace na nzoto me bonéglige yango ti bakundie après boyoko sutuka après. Oui, likambo ya batrace na nzoto ti corps eza na morgue mutu moko apesa biso information wana te bato oyo bakendaka ntango Chiko akufi bameme na mokole bato bayaki korécupérer corps na mokole po ekóma na cinquantenaire eza bandeko ne baartiste po wana bango mo mpe ndenge baartiste basoloba baza mpe famille ya Chiko na ndenge ya mosala alors ti ekómaki kuna biso famille awa ya biso ezalaki nano baémotion kolela makanisi wana ezalaki na biso te toke tokontrole nzoto ya ndeko na biso baartiste efe kokende kwa mbome meme Chiko bato bakendaka baartiste wi na membre moko ya famille meme ngai moko balobaki nayaki efuna kende me nabi nakoka te namona china nakoma place wana nakoka te alors petite sœur moko moto akendaki me tozalaki mpe na ide wana te po mwasi esa alobaki na biso ke non mobali na nga abeli akufi kaka na pongi biso makanisi ezalaki wa me na nsima ya kokunda mutu ndemba makambo ekomi koya bato bazalaki na morgue misusu bakomi koloba oui biso mpe tomonaki batrace wana alors eza likambo moko ya kochante yango nano mpena boye te toza kosala bankete déjà famille elali te famille ya Chiko elali te nde toza boye toza ya kotelema mutu na mutu tozokotakota déjà tosangisa belema nyonso soki ezalaki mpena ke eza ke babandi oui service ya biso ya renseignement ezali leta na biso aza makasi toyebi ke bankete ekosalama mpe bato wana bakokangama na bango famille elembi te. Voilà, merci beaucoup. Tozongende konabiso moi si oza question peut tokotuna autant que moi si na ebité comment na parce que Coco déjà azwa ki pe temps ya kovanda na Chiko. Donc déjà je pense que boye baki ke o seme ki na biso o moi ça ndeko na biso. Mais du coup ba makambo to e komi ko sala maboye. Yo poza moi si. Est-ce que bo mo nango bino mo bozo calculer ni eza mfutima eza mu pepe to eza peut-être vertige ya mbongo oyo mamo liva pesa ki yango peut-être a sala biloko na nyoso tout. To bozo juger ne loko mo boy tozo juger na maloba na ye voilà po maloba na ye ezala mon côté maloba na ye azo changer maloba kaka maloba na yango ezo kangisa ye biso tozo soki azaki mosa mayele alingaki aza ouvert alinga expliquer biso tonga to yoka pe mutu da kufi tonga to yoka ye mais il était ça ouverte azo tâtonner maloba na ye ya maloba na ye yango ezofunda liwa ya grand frère nanga eza ya normalité pas ezomona na déjà de clair ezomona que ça est normalité c'est ça eza normalité donc Coco aza complice peut-être na liwa ya Chiko c'est ça au beau juger il faut être clair tozo juger yete mto juger maloba na ye maloba na ye mtezo kangisa ye biso toza ba juge te poto juger to ba juge te poto juger to juger yete mais to juger maloba na ye biso ba te ki ye nda bomiye mais maloba na ye nde ezo juger c'est ça. Voilà, oui, grand frère. Nous avons la question. Tous les gens peuvent expliquer biso. Acte o esalama ki lobby. Ezala ki ndenge nini tie ko matina niveau ba soda baya et ko mati ba journaliste baya ki ba caméra panzani mais qu'on peut expliquer bato ba otala biso ba comprendre qu'est-ce qui se passe avec Coco. Oui, lobby ezalaki dimanche date to tsaki rendez-vous entre famille ya Chiko na famille ya Coco. Ezalaki nyonso wana pona kobongisa makambo po jusqu'à présent nantoke na ndako ya mowe ite place Coco bazali kovana na Chiko toke kofongola ndako wana ezana ba cérémonie ba mana biso ba Coco na biso basalaka pona kosokola Coco. Tisiko na esalambi alors lobby dimanche nde to fixaki rendez-vous na bango pona komeka ko ranger ba makambo wana. Alors famille bande komaki awa
rendez-vous est à 14h. Famille écoute comment qui a déjà parti à 12h. Biso tata banen bazala qui déjà ti 14h to zomo na kokote. Comment il y a un débat biso moko wa ti to ko zo ide no to benga na famille akoko na téléphone nde to benga ki bango mi to bengi to tala pe oui bango yo ba ko kota lo ba kotela biso ba 16h. 16h ko kota ba koti biso nde to ebi ke masoleza entre les deux familles. To ye nango na lupangu ya biso ya famille ao. Ezaka kama solo ya entre les deux familles mais yo okokota mutu moko to benga comme infiltré pour ceux qui caméramen azokota vraiment il faut tous les deux familles ezala bayo kana to yebi que non makambo to sala eza ya famille to bazo filmer biso biso to zala ki koyeba te ke bazo filmer biso alors chance que bana ya quartier mingi bazala ki ko tala biso nde to sa ba débat ba ko sala ba remarquer garçon na nzete wana ke azoko sala filmage alors eloko yako panza débat to la na bana quartier dans mon cas allez ba forcer ba misi garçon libanda tiko kende ko boto la téléphone pour ba ko vérifier ba message yo ba image ba ndai ko so biso déjà na tuni kokonga maman pourquoi toujours aux ana ba makanisi moko boye o memaki mutu ana filmer pour no denga la memaki même mutu ana alors il y a mo matata wana tindenge ba jeune ba boto la ki appareil ya garçon ana biso moko famille atotikala na qu'est-ce que c'est bato batondi dana balabala mais nini ça la zo ki dana pona nini mutu ya ko filmer susu ouais moka to sutuka bo la police qui le biso bazaki na jeep bien armé nini to le téléphone à mutu wana bino la police bo batini buto et pour comment il va 19h 20h bon kitika pona de linga ko sa kutu mo bulu na bana quartier na la police mais la police tanga komi ayeko comprendre siko que donc c'est entre les deux familles. Bango tabagenda so bango na kasaba expliquer ki bango bien vraiment situation ndenge zate na mona ki la police avec ko s'excuser non bo excuser biso vraiment muto kutu place to oyo to kumo weyo akufa kia aza muto yebi donc to ko sala kutu erreur moko awate prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yebake no papa ozo développer la prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyebake no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre koma kalisusu te ozo kosuba posa kosuba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien o s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc tolobi prostate wana et même ka faiblesse sexuelle prostate wana et bomaka prostate wana et tozaka na posa téléphone chance que artiste mo tozalaki na Ginola azaki présent na événement sur le cas lobi nde Ginola 5 téléphone na bana quartier nde bazwaki bazongisa na la police donc moi nungu boyokaki yango wana totikali même pas ko bongisa siko makambo to elaki dimanche donc makambo o bo salaki rendez-vous pour bo solola concernant liwa pour lu bo sikala pe ko solola ngo disute des autres de côté mais bino moko bo shishango nde nini kena moment o bo linga bo sala makambo pona moi na bino bo yeba liwa cause ya liwa na ye mais kokwa zo toujours ko créer ba désordre ça kokoloba gafa ki sou makasi donc azo continuer ba erreur na ye wana moi si oya kufeli mobali biso nyonso tokufeli ba papa tozamona titi ni ba mama na biso bazalaki nango leur papa akufi et puis ezamba na ngali boso na mona moi si oya kufeli mobali azotambola na bombo na monoko azosise vraiment nazoyeba te peut-être eza modèle ya bango baartiste peut-être pour ere moko na makambo ya bilamba ata bamama balobaki non ndenge tokosokolo tokolati so bilambo biso famille ya shiko ezalaka ndenge wana bikila ya biso ye alobaki te ngai bilamba na wana olata euta poto
donc c'est un peu ça tozoyeba te. Voilà, nayokaki moi balangage nayo aolobaki jour ya liwa ya pululu tant ba informer bino yo oyaki bon par rapport ya émotion zaki na pona liwa ya pululu mama ya Koko a réagi ça qui m'a bien. En tout cas mama ya Koko mananga na komaki awa remarque ya liboso ya makasi na salaki yango wana na komi na bandi kotuna ba mama na nga mama petit frère akufi ndenge nini leki na ngai po bino boyebisinga bozalaki ne dimanche bobengaki biso ke shiko ba uti kutu kozala na masoka nde tosola famille boni kunano tozali na shiko kutu sibakei bon lundi mbala mo shiko akufi mama ndenge nini mama bino tala ndenge ezalaki biso toyika mwasi abengi biso directement funa take mwasi loka bavandaki na ndako na mama bangonga bi mama Koko yo ozalaka na mobali mwasi nde mutabombaka mobali yo yebaki shiko azobela po ndenge olobi ke akufi na pongiseka azalaki maladi question nanga ezalaka mama ya Koko pe azalaki mbamo nani azofiotola mbanga na sopele kantina mai sikoyo alors eloko ebesovaki baleki nanga nyonso bazalaka na bango bazalaki libanda bayebaki makambo yoleka kata ndako te soki bayokaki mokwana peut-être na yebi te soki ezalaki baplan moko ezalaki monte ke mpo famille ebimaka mabe oyo famille oyo toza bafamille chrétien toyebi mabe te toyebi kosala mabe te meme shiko wana akei wana azalaki ka moto akosangisa bato azalaki moto ya bolingo biso toyebaka mabe te kofinga nano moto biso na bafamille na biso eza pasi oyo ka moto azofinga moto. Alors maman wana lobamba mwa sopela ngai naza lokola mukonzi na libota na nga naza mwana liboso na famille na ngai yo donc mutu andengwa soki baleka bakake yaya na bino na yebite mukwana ezaki déjà bakoko banga babima libanda banga babengana bango place en famille nga bima mabe sans koyeba ke bango bazo bana mabe à partir de na yako yeba dana esi ba maman na bi maman azu courage abo sopela mai toza na danger moko photo wana ipana bino moko ipana biso moko donc abwakela mai ipana biso donc ezaneti azoko bima gangi pa bokilo po bango bavanda ke eza pa bokilo na bango pa na biso yo po lobe mabe to kama yika na ndeko na de pesi ekanda oui mutu no sa kotuna siko mwasi aza ye mutavana na ndeko nanga nde ona loba na mwasi mama biso to bibino basi bobombaka mibali mama mobali azobela c'est comme na niveau ka kufa na pongi donc azaki déjà malade question nanga ezali bon pour na mwasi mais mama wana ya za gangi bena bika bwa kelanga mai ba mama nanga ba kotile ba keba wana mwana biso ya mukolo keba na kotile pe mama nga na ebiote yo po yebinga te nazolo bakatika na loba mais vraiment komaki na niveau na à part ça na masolo nde tozokendela po tozokatakata eloko eko créer ke Koko tilelo asuka mananu te eza Koko kouta na biso avant okende na cimetière tozako fana Koko samedi nde ezaki mokolo okende morgue à partir ya okende morgue déjà Koko sabande ko déplacer biloko nyo so azaki na ngwa oto anda akende nango ba mama basitukaki mais biloko ezalaka te sa memaki yango c'est que ça déjà ba vacances mususu alors ti Koko tolelaki mutu esili tozongaki awa échappé nga sur moi mais tant déjà Koko bande ko bimisa biloko na epo akende peut-être azaki déjà sura yebaki que après matanga enveloppe maman livre opesa mbongo ayebeke biloko roya po akende na azala l'aise na ba charge te yango peut-être épargner qui déjà biloko ne kendaki preuve ane yango to moni pe akena mbongo c'est ça yango moni jusqu'à présent même famille tozaka na be émotion tozo kamaka titi na epo makanisi wanyo sezoya peut-être alingaki ke tant que maman Olive a raisonné tous à l'ensemble était na famille à mobali awa peut-être à contact que soka za pa na bango kuna pour akepena par force par force aye bibi biloko se bimaki to tuko kunda mowe total aya zozonga na bombone na monoko akoti na lupango moko mama nga na ebo bisanga décision na bina suka sko bino to bomona ki olia bombo na impression na bino ezaki ndeni oui to mona ki ke ngai ko tuna benga bandeko na bibolanda te na moni problème oyo ezali kamba kimbanda ça na zwa bambanda ne po vraiment amona ki bango ne sokuna na stade na place to lelaki mobali alors te po to moni na kati yo te papa to yebi ndengo lobi ke beaucoup fait pe papa mona ke ba titi ya ba maman na bino to yebi pe ba papa misu ba kufa pe ba tika 4 femmes mais to mona signe wana te est-ce que ko lia bombo na monoko za signe ya rolakisa que olakisa bambanda ke yondo za meilleur to yo zaki moi c'est ma oui eloko wana même mutu nyonso azoka mo eloko wana Koko akoti na bombo na monoko mba mo attaquer ba mama fubo ebisa ngai décision na bino ba mama bino
koko biso za posa na yo ozala poto sa makambo nde biso saka bikila na biso a pousser raison na bino nazomona ndako eza kaka ndako ko eza muke mama tunaka bi oh yo to vani no banda 3 semaines mo batango ko mbale eza na mort oyoka ndako kaka te siko comme ko ndako kaka ote mama nga moni biso to kende dimanche kaka en tout cas to yaki pe ko bondele na tali se sundeka na lobane na bikoko na minute eza yo parce que yo nde muto kufi mobile na maboko na yo muto za na vraie histoire to za na posa na yo to za na posa to kabwa mabete to bondele kende dimanche ya to bongisa makamno sinde ezalaka ko bima na porte ba mama ba botina shiko ba na bana ba vanda ki pe wana po biso to uti cimetière ba vanda ki na ma solo nde za ko bima bimi ayembela ki ba onzembo na bombo na munoko ba chanson mo za ki sous forme ya ba na za elonga na bia biloko andinga na bimi elonga abimi na mbongo abimi na biloko ngayo ba oner nyonso ngam na za nango bambanda pe balingaka na mama ngola sa pe mwasi basana na shiko bakabwana te baby mama baby asana on libala na shiko vino ngana zolo bate koma ya lobaka matate za precipito pale to bimaki libanda pona ko maîtriser bango matate sami to bino non bokende sito bongisi na bino na lupango pourquoi bo bimia bo suko créer makele makele za nani koko muta créer yango ba ça ba za lo bate loko moko te siko bon to zongela au grand frère ma chérie neto lo bai kaka yo za mwasi o mériter ba question mwasi to mona ki na matanga tango koko bazo présenter bana koko sala ki monde à part azo ki bana na bino bande ko shiko bozala ki wana pona bana o mususu ya atanga kité est-ce que bosala ki forte ya peut-être bozo pe relève pona compte ya bana wana po ya écarta ki bana baninga mususu eti biso na podium koko abanayi kubengana bana abanayi kubengana bana mususu bazala wana te likolo alingeka bana ngai mutu natindaki bana mususu bamata likolo nasibino bofandi apone soki place babongoseli bino kuna likolo bino nyonso boke kuna likolo nde bakendaki kuna likolo bamama mususu ko baza de bamarie bakendaki bamataki na o moko ya Angola bamatina bango likolo wa Angola mutu banayi ko batela bango ya ye ajoué qui peut sagesse ce qui zakinga na ngana na jouer hypocrisie moboé na zobana nyonso na lena bango elongo omoni mais ye alaki si ye penza mobimba abengani bana alinka za bana na ye yango sika to mona ki o mabe makasi azoyo kana na ba protocole ba kitsa bana wana yeti ba ne ba no yeba pesa mbote yeba ni cracher là qui même pas kaloui parce que pas kaloui ba bien zwa ki bana mususu matise bango oui voilà ba pa ne ba pesa mbote ya linga ku ba pa ba pesa bana na mbote ba pa ba pesa mwasa na mbote alinga ki yango kutute voilà moni ya linga ya zala yende ngaka yende pe na bana abana ko kabula voilà sikoyo la mona yo mot de la fin na yo pona clôturer na yo na 6 on 6 na grand frère mot de la fin na yo ezanini et puis pona ba seme ki oyo batikali na bango conseil nini ko pesa bango parce que mobala za na esute boza su liezaka ya bana conseil nini ko pesa bango to na conseil nini ko pesa koko voilà conseil na ko pesa bango balinga bana koko bapi bana bango malgré buzoba ya koko mais bana baza na makambo wana te balinga kaka bana pe ya koko ndenge ba okolisa bana na bango ndipe bazwa bana ya koko moni mais koko na hala konsema au PCT po ye moko aosala makambo selon ye moko za mettre sa vie na ye ami ye besika batami na za na kosa PCT pe ye za posa conseil ya motute ye déjà a saboté biso pe azana conseil mon côté que azana posa conseil aux familles pe conseil pe azana posa conseil te j'en veux na pe conseil pour ami ye bi aza sûr na ye yango na ko pe conseil te. Voilà. Merci beaucoup na balandinyo so ya fimbo na fimbo. Merci beaucoup na batutu balingara Josman ya Malika autrement appelé la Wakondeza. Naza déjà wana de na ibisa kibino
Tous un grand frère Tosu qui s'en aille, n'a profité qu'on puisse avoir salutation dans babi restaurant chez nous à Kin Abidjan chez Véro Lisungi en tout cas bambo tenant pas sous ali babi restaurant chez nous à Kin Abidjan chez Véro Lisungi babi kuna pina cuisine congolaise ezalarawana. Merci beaucoup à toi balobi Lidi et Luka Makambo Lidi et Luka ba faire moninga ya igeti alonga nzala bo peselanga mbote na jobo mbala motema valimbala. Merci beaucoup tous ça on a grand frère et je crois au conclure on a bon question nanga ezali boye tozo soka ba question o tozo pese c'est juste ba question o ba fanatique bazo loba grand frère na ebité bino famille kokwa sali ba tapage na nyoso wana sikoyo mot de la fin na bino eza nini pona koko. Oui biso ezala ba koko na biso ba tata na biso batiki biso banda ote ya biso ka bolingo banda ote ya biso bolingo tala ndenge nazo vanda na ba mama mususu bazali awa surtout mama ya Angola tozo vanda ne bien nazo continuer ko conseiller côté ya eke fubo sangisa bana wana oyo ba ye alingaki neti ke ya kosala biso to bomba bana to présenter ka bana mibalo ya zana bango si longtemps biso eza famille officielle ya Chiko to yebi bana nyonso ya Chiko to zwa to bomba bango famille biologique ya Chiko e koko sala eloko wana te ke bombi bana musu ebimisi mususu to nga to bimandenge nini soki ya mona biso mabe kande matie makasi poka na nde to présentaki bana wana baza bana na ye bana ba mama nyonso ba kosangisa bana bango ba koko na bango bazali awa akoko bana bazali awa moko oyo banda tozana bango misusu wi babandi ko zonga mais oyo totika na bango tozo vanda bien mais sikoyo mais est-ce que bozo zoaton est-ce que depuis makamunyo so ezo salama est-ce que famille ya koko eza au courant na makambutu mwana banga zo sala to peut-être bozo zoaton ya ko expliquer be convenir ya makammunyo so te. Oui o nga mona sali constat des fois déjà que na sali koko reproche et puis maman le kiné azo sala pour azo sala contre pe mwana na bango maman le ka koko place wana zo ndi mama wana et ça tali semba mi baleke bongo yemoko mama koko nde en tout cas na mona ki ye ya ko condamner mwana nete toujours aza pour mwana na ye et puis maman koko tanga moni ke moi ba erreur mwana komaki da mingi mama utaki mama tika ki biso déjà to tika la maman leki et puis ata lobitan to bongisa makambo na mona ka présence maman leki maman propre ya koko azala ki lisute donc azomona na te abunga ki déjà moi avant. Siko lobi le quoi rendez-vous ya suka et sala ki supa gaibo e boanila ki yango boza susu na rendez-vous mususu bino boza devoir toujours ya kobenga koko po assister na ba rendez-vous na bino ou botiki makambango eleka nango inaperçu bo bino boluka recherche pona liwa ya mwana na bino. Ah oui ndenge to ayo kabwana na ba papa na biso balobino biso eloko bilamba to bongisaki pona koko bo pesa biso ngona en tout cas ba papa bazwa ki yango ba bito moni ke moi soyo peut-être to kenan to raisonner lisusu yepe lokola ke wana a raisonner biso to zaka ko zela ye soki amoni ke kanda na ye sili baba alongolo makasa a reconnaître que famille ezaka famille mobile nanga tozo zela ye soka ye to komero bongisa makama entre temps biso famille tozo continuer ba recherche na biso ba keto ye ba vraiment liwa ya leki na biso tozo mo ba élément ezap na clair to kotala siko so ba décision que soit to kene na l'état ye moko nde mu kondia ko sa banquette wana tozo sanctionner ba idée entre biso famille mais koko na ndenge bikile ezalaka to ko kalete pona ko sokola moi so pas comme libre atambolaka bien biloko nso ba sali yango te ndenge ba mama na biso balobaka salaka mabe na moi so akufel mobile. Voilà. Merci beaucoup na ba landinyo so ya fimbu na fimbu to sala qui est important ya koya ko solo la par rapport ya acte o salama ki lobby mais malgré to continue ba détail parce que nga jusque là na yamba ki mutute na zo ki peta ya solo na bango te lelo to solo la nyoso to komi déjà na suka émission na biso il y a important to moni vraiment que non famille ezo le la plus mbongo te ezo le la plus biloko o ye kokwa ke na ngote mais bazo le la plus mingi ba découvrir pona liwa ya mama na bango est-ce que vous avez likambo loba par rapport à la question que vous avez posée. En tout cas, merci maman journaliste. Oui, question se poser biso eza yangonde ope biso to sala ko zela tozo remercier bino mingi po ba makambo eza na ba fan ebele ya Chiko
ti siko bazoya kotungisaka biso awa tozaka bato ya koexplike bato tozolemba te koyamba mutu nyonso mpona koexplikaka mpo ezosala bato nyonso mpasi na motema. C'est un peu ça, donc merci maman journaliste. Merci papa. Nzamba batela bino. Merci beaucoup Landry, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci na batutu balingara Malika Mania, Ricardo Maïndou les capables de gros coucou à toi. Merci beaucoup na batutu balingara ngai partout dans le monde. Meilleure veille à vous. Josepha Chakola, CPI de la presse. Bonne année à toi, ma copine. Bonne année na Lily et Luka Bafer, Bayo Yayo Angoana, Joyce la Metiola, Pesselangambote Nabela. Donc, en tout cas, quant à moi, je vous dis déjà, on se retrouve prochainement.